Maria Tomba na Dubai. Ba poutiniste baza toujours makasi. Menazo tuna. Maria Tomba akobunda na Jenima Kokonzoni ndenge nini. Bandeko, Jenima aza mwana poto. Parisienne. Talabarando e banda na ngwe. Mais siko bati adversaire na yo direct. Siko aza na poto. Place wana Maria Tomba fa kalikile bele. Na ebi nenge okine te me fa kalikile. Jenima aza na poto. Poto ango pe makamazo salondira vandanga na poto. Koza na adversaire na poto. Elika mususu ha? Elika mususu. Bozo mona teke ngana za na poto. Patrick Mouya ya soa salaire. Na lobeli na malembe tu. Tona makasi tu ndenge na lingi. Ministre ya vice-ministre ya santé. Alobi di n'importe quoi. Na traité o na lingi. Ezate pona ya musika. Me pona zaga na poto. Koza na poto bolo bateke za nini Eza black, eza poto. Ici c'est Mikili. Mpote ba papa, ba mama, bandeko. Mpote barando, na barandonete. Mpote batoyo, balinga karando, na ba oyo, balingaka randote. Mpote ba jeune garçon, na ba jeune fille. Beauté. Panamike na ba bébé. Beauté. Ba Sainte Anorit, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Abandeko biloko ningomat na utolia. Na sali chestite. Chasseur d'or soit salinini. Loba na ponga na bande mission deko. Loba. Franchement, Chacha d'or, tu m'as laissé bouche bée. Franchement, ma belle, tu as foutu la merde, je te jure. Ah non. Mon tunio somme yote. Non. Nga lobi la makama batute, mais son a lobby loco, mais non. Ma chérie. Dans ces mondes, il n'y a aucun être humain qui est parfait ou parfaite à exister. Ba parent ya parfait, bazalade. Bana ya parfait au boti bwe mwana ye mon kwa telemele osu mo bo bazalade. Mobali ya parfait, azalakate. Comment plus fort de réseau sur Luka ami ya parfaite. Comment ça ma chérie? Prends-moi le miroir. Regarde-toi bien. Fais la rétrospection de ta vie en 2021-2022. Il y a certaines portes où il faut moi, mais l'io, ça j'adore, c'est parce que tu es avec Chimène. Et toi-même, là, tu le sais. Il y a certaines opportunités où il y a certaines valeurs que tu as pris dans la vie aujourd'hui. C'est parce que tu es avec cette fille-là. Ma chérie, sois au moins reconnaissante, s'il te plaît. Qui ici na réseaux sociaux ayebi li solo na yote? Nanyo ayebi te? Nanya seka yote awa na réseaux sociaux chacha? Qui? Et aujourd'hui, c'est parce que tu es capable de voler na ba propre zèle na yo. Et maintenant, tu veux jeter Chimène Mengi comme une vieille chaussette en disant que c'est pas une bonne personne. Maria Tomba, nananina. Ma chérie.
Batu wana o bayaki koyebisa yo makambu ya Chimène Mengi alobaka soki likolo na yo bazalaki wapi quand tu étais rien. Ces personnes là bazalaki wapi. Ces personnes là bazalaki wapi pendant yo zangaki même elamba yo lata na vidéo boye pour ça là. Ces personnes là étaient où? Ces personnes-là étaient où quand tu avais même tu avais l'incapacité d'acheter même un cabello comme ça dans Moutou Ocha. Ces personnes-là, bazala ki wapi. C'est parce que aujourd'hui tu commences à briller et c'est maintenant ces personnes bazala mieux que Chimène Mengi. Ma chérie, dans cette file-là, ata mola moko izalate. Kamabe, oh yo lobi que je n'en peux plus. Baron, banani ba supporter nga nan kokasu to ko changer. Ma chérie, mouta changer mouta nzambe. Oui. Et yé moko soka vanja lobi non. Ce genre de comportement peut-être ezo correspondre te ba tunaza la ngo pe mais ezo déranger bango, je dois faire l'effort de changer et c'est pas facile. Na kati amitié. To yarana o eza solution. Tu vois, ya ko réconforter moninga, ya ko lakisaye, ya olobelaye ma benaye en face. Donc ça prouve que en toi, il y a côté moko yoza hypocrite. Il y a certains comportements ya mabe ya Chimène, toi tu as accepté parce que ozala qui n'a besoin okoma bisiko yo komi. Une fois okomi yango et maintenant là tu as dit non. Même na kata relation amoureuse, soko kuti mobali moko boye peut-être na comportement moko eza mabe. Du fait ya roloba, du fait ya rolakisaye, a otika grâce à toi et belé à baso loba na changer mobile nga peut-être na kutaka ndumba azwa kimia. Voilà, c'est ça le vrai amitié. Tu sais c'est que qui Gédéon oya sibisaka la Maria Tumba. Et puis comportement mususu ba partie ténébreux mususu ya Maria Tumba so ba pesi yo chador au vandata. T'es qu'une profiteuse, laisse-moi te dire ça. T'es vraiment une profiteuse de merde. C'est ce que tu es. Ce n'est pas gentil de ta part. Franchement, tu m'as laissé bouche bée. Ça se fait jamais. Jamais. Batu wana ba oluka ba kabola yo na Chimène Mengi bazala wapi. Pour te dire ma chérie, l'ingratitude ne paye pas. L'ingratitude ne paye pas. Dieu ne bénit pas des ingrats. Dieu ne bénit pas des ingrats. Franchement, na vie au coup tout normal boy, mubalo la ne nanda kumoko amo penape bo tongi eko. Dans les bons ou dans les mal, au tongi et ça arrive. Au vandi penabwe, maman au tong à moi, ezalaka. Oh, lo basala ngota tombo la musapi. Et alors, franchement, ah non, que Dieu te pardonne. Enzambe na bato ba pembe ni na yo, hein, ba ye kolisa yo de bien réfléchir. Arrête de réfléchir avec tes fesses, réfléchis avec ta tête. C'est de ça qu'il s'agit. Bon, ok. Bandeko, wana makamba chasador ondeko mwasalobi. Mais tolobela oya Maria Tumba na Jenima Kokonzoni. Maria Tumba a pesa kisusu Jenima Kokonzoni kao na Range Jorver. Range ndenga zotambwa na Range. Me bandeko na kosa yote foko yeba Maria Tumba aza Sonia Pembe te. Aza pe mwana ministre te. Maria Tumba zali mwana mikonga lelo akoma kosala akoma kofutela bandako bien paza na mobali moko azali influent ali influenceuse te ou bien mais influent na millier ya batu ebele na Congo atato yebiete. Kevin ayeba na ba musicien na batu ebele. Azape jeune, azape beau Casta. Donc, mobali ya bongo Maria zanayi azotia poa. Vi o azopesa na mwasi ne confort ezosala Maria Tumba poa. Baiko kita Range
Jenima akweyaki kao akomaki poussière. Alors wana ezalaki Kinshasa. Mais siko Jenima atterrir na Paris, na France. Tour Eiffel Matebo. Yoka Jenima Kokonzoni akosala rando na Tour Eiffel bisengo. Ozana kata Congo. Po Maria abandaki rando na ye. A continuer koto rando na ye na Jenima na batutu na kata range. Range penze ningisi mokili. Na bato théâtre ba commencer la range. Ba comédie ba gage bandi ya range. Mais banda Jenima Kokonzoni ya kiti potonga. Yoka Jenima Kokonzoni abandi kosala rando na Arc de Triomphe bisengo bandeko kosala rando na kati ya range na kotelema na balabala ya la France eza blagi te soki atelemaki na balabala ya Grèce to Turquie ateza nango poto Maria alingi kobeta na range wana. Mais siko Jenima Kokonzoni azali na la France avandeli mpe maki te ser na ye mpe bisika komi ser na ye mpe azwi je mpo Maria Tumba aza na ndeko na mwasi mama sociale. Mais mama sociale wana akotaka mpenza na makambo ya Maria Tumba na position ya famille ya Jenima Kokonzoni te. Jenima Kokonzoni eza histoire de la famille. Na Kinshasa bisika zalaki abetaka toujours une équipe na famille na ye to aluki groupe accompagnement ndenge azalaki na ba Dadi Michel. Siko aza na France po Maria Tumba biloko abeti soki Jenima azalaki na Congo mbele Jenima sikoyo azoluka singami diembika. Maria Tumba range, Maria Tumba ke Dubai, Maria Tumba zosuka na piscine ye moko. Piscine ya munene batinga pona ye moko. En plus piscine ya kata sale. Soki pe ya mai ya moto na ebite. Mai pe ya propre. Alati mayo debe ya pembe. Botala sunde ba kabelo simba ke na mutu adini na mai. On dirait soki na ye. Do biloko o Maria Tumba zo bête et zo lobisa internet mais zo denda pa Jenima. Maria Tumba zo tumba internet nenga tumbaka. Mais or que Maria Tumba tango tumbaka internet muta liboso ya lingaka zika eza Jenima. Mais siko Jenima na minute oyo mwana poto abomba mate azomonana azo circuler azo bina tina balabala poto azo matana ba train première classe aninga tia tembe nanga papa robo mutu asali 2 ans na komataka ba train po banda 2022 tisiko nazo mata ba train chaque semaine toko chako chaque 3 jours chaque 4 jours ba longue distance. Siko Jenima Kokonzoni akomo mona range chimuke akomo mona kokende Dubai chimuke azomona mobala zwanda kwa futelaka chimuke poso kozana poto ozomona deja nengo kokolala na ndako ozomwa de ane okosomba voiture
Ozago na tina tego laksaki oliaga pizza. Oliaga bambirige. Ba charcuterie tona nanda. Pasu na posate. Et ici c'est Mikili. Donc Maria Tumba awanda un problème. Et puis grave, hein? Il y a en Afrique. Naibogoloba papa robo. Ongo chasikoni. Maria Tumba na mutu avanda na poto. Neti Karine Mokonzi avanda na poto. Azoba ndaku ya ndenge na ndenge. Lelo akoma pa na te na modela bongo te. Mais mutu so komi poto. Surtout bamboka wana nazotanga. Belgique, France, Angleterre, Suisse. Bamboka wana tango mutazali Allemagne. Donc, elengi saka. Soko lengi te okolenga kaka. Po Maria Tumba bisika za azo beta bakalikila kosagana te. Azo sentir pensa oiza bi o Jenima che. Bino bozo tala bozo ebate. Me Maria Tumba lokola ye moko za diversaire ya Jenima. Azo pensa ke Jenima beti eloko. Azo kalikile ndengi tu eloko nie koko longolango. Tango azo kalikile boye, azo tala so Jenima okende na foyer, to ko bunga mukepa protéger ngunda. Poso Jenima bungi 3 mois 4 mois mona nagate, wana Maria Tumba acheso sobi. Po Maria Tumba batu basana TikTok, azo nyata bango kaka. Mesiko Maria Tumba, azana china ta nyataka batu wana, Jenima dondwaka. Jenima pe bisika komi. Yelo kwa sana uka poste zaka moko. Ngwende. Ngwende kutute. Ngwende zana Karine Mokonzi. Leadership. Yende babenga ka leader. Pa lingi babenga kia ka leader na pambate. Alingi akutana pe na Maria na Karine Mokonzi. Alive. Bandeko. Jenima zolo bangote. Mena kacha mutema azo souhaité bakuta na Karine Mokonzi la baronne aboma Maria koboma bo bule bino moko so Jenima kuta na Karine boy Maria Tumba na kuta na Karine maboko boite ata Karine Mokonzi alobi ke Maria Tumba leki nae Jenima pe leki nae bazaba leki. Mais soko akutani na Jenima na Maria Tumba okangsenemi. Na Maria Tumba kochika. Po siko Jenima akangisa de Karine Mokonzi nemi na mutema. Mais na kacha mutema onka yebike. Doko la Karine Mokonzi alobanga peka petina ye. Ata petina za Maria Tumba. Ma parti na igaga na koko beta Maria Tumba ki bota alali mbala moko ngala komi leader do Jenima ndenga zawana Maria Tumba eres mai mo yebi ngana conseil ko pesa ite mayebi ke matiza somo ngana zotala kake nini zo Mervin yo makambo neza to ngoloba lobakas boyebi baza séparation ya Chimène na Chacha na moni mutu alobi yango te soki bo se rappeli na salara bino video na lobaka ke mwana oyo Chacha autaki partout nangane obeta histoire
mais bon mon akanga ba temps ba bilo pe le kebe na moto na beta ki ngononte mais histoire wana ezali eloko ekaboli bango boye bango bozila ka wifi ya na ndako boye beloni ekaboli bango Chimène viens misapi kotika te mama oyebisi yango tiki viwana kotika te obanzango na grâce temo lelo okiti sous ce pas chacha au moins des mois na komo manquer au respect kaka misapite ko sala partout soki mobali moko alingio obengile kinao bokei bosali yango ensemble Chimène rokola journée na mobali yango azofutelo ndako ya munene wana akolemba yote surtout tika via misapite faut faire l'autre délivrance à kafu bien nini bandeko boye ba vérité mutalobi vérité wana azate ngande na bi vérité ba bon makam nga bobi nga banga mutenga lo banyoso muto asali nani chacha ba feto bomona na muto a en contact za madame Somasuba Pius patron ya chacha de papa mo amukolo na bisaki bino muto chacha bi mania amukolo pour mo ba ya jeune garçon bon ko ba ba sita net ba loka ba chacha te o ebata je suis te ebata ni ba ko mara je suis te mobali mwana moke o se respecter o ba parani ba na mbongo ke bi mana mu roi chacha o lo bani défend ba camarade na mikolo de place wana tango chacha akomi na mobali wana madame ne ya boutique apesa ki Chimène asali la roya bido bo sakane boy bisa na bom nga bomela mutu mote nga sa na makambo ebele mais loko bozo yoka te nyonso ezo bima boyo kana partout o bakindeko partout o basala ki zaki Chimène chacha na gez mawete basala ki partout na papa moko boye susu na koya live banga ti boza poser wifi ba ka ko installer nga ba le 17 boya ko kanda mona yo ka boya ko installer sur le 17 soki les journées na ebité soka ba installer wifi na bino boyo ka ba vérité pas nanga boza calme boza poser non pesa non ça fait ça live boza mingi boyo ka merci Chimène tika vioko ona mobali mais ozaka na vio et pour lingi mibali ba mibali musu ba simba ko na nzoto fo mi res o mi pesa valeur oza mwasi ya moto zo futa onda kwana a mobali na yo poni yo mwasi o mi pesa valeur te mibali ba simba boka makanga na nzoto so aza mukolo te to lobango ni parce que jeune garçon ko supporte ma monde même il copie ba za razoa non na fête je so bo remarquer que azaki timide parce que ebane da ko yinda mais yo pe changer aux ingrate hein na oya bobi kinga kotla mutu tenga zaka au milieu pona na mutu ko pesa ngambona mutu ko kota na TikTok te pona linga rape ki camarade na ba TikTok te po na yo ka soni ko loba mama tsana mutu ngwa mo nga linga ki camarade te po soki makamne na ko tando awa na oya bozila ra we shizonga yango baleki na biso ya Congo bolanda ba fi o ba influencer te ba sala makambo mabe pona apparence nga mama député $11,000 na ebisaka bino mpasi nazoka mbongo na ngai mpinga naza marié bolandaka bango te bosala bavia mabe mpona bambongo bomona wana na oya live tosolola merci. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengiakomba Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner ma fan sur Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, on a Elengiakomba Congolais TV vraiment. Ramon Azana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali
JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux mbote belé, na mon boss JP Kiama, on a na rosa insaote. Donc on a quoi les katisana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandignon so, ya Elengia Komba. Hein? Congolaise TV. Bon, belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengia Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, fan nyonso ya Elengia Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, na Elengia Komba Congolais TV, vraiment. Maman la zana, chaîne de kitoko, ya boss na JP Kiama, ta ay boss des boss, ya ni a danger. Donc ba ça tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux mbote belé, na mon boss JP Kiama, on a na rosa insaote. Donc on a quoi les katisana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss. Bon, belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengia Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, fan nyonso ya Elengia Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, na Elengia Komba Congolais TV, vraiment. Maman la zana, chaîne de kitoko, ya boss na JP Kiama, ta ay boss des boss, ya ni a danger. Donc ba ça tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux mbote belé, na mon boss JP Kiama, on a na rosa insaote. Donc on a quoi les katisana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss.